maniki aza criminalité ane muyibite eza kaka banji weleka na télé ko joyer ko humilier ye bongo te que son wabi ke mbaso mana mutambongo te donc aza mwasi bo pesa na droit de la femme ngo kenda wapi maikanga ki manete so simba mnoka yena maboko kota malema ngasa na kota ke bozo botindi ke boche kaka frère boche kaka siko alexi pe kaka ngo bakanina so boche ni peyeti bokanga mulena beto bokanga muto ono na santé na nyanwaza non vraiment santé ni mani kaza non bakande tokangela bato toyebi ka o bakangeli mani keza kaya ya crémité ya kaya voice des audio qui a denga teta qui denga sa émission pour maman Cindy le qui est honorable babo l'état na biso vraiment s'il vous plaît oui à ça qui m'a biso de moi que mani ki a Jacques à ça qui le oyo et ça ezali bien té nzo va pas expliquer ki ko fa bino koyamba ete parce que maman na yeso na yambia ya mona ngaza vidéo nanga maman bongo osani ni aolikate nzo ona mani ki to keto songa nzo mani ki ba yebani bayebani ya sa aventure te na limite ki nzo na zawana ko linga alivo mani ki na mabe venzora famille tikala ka famille atoto mati to keto songi ata bomani bosali boy bozaka famille elo ata point si beba le biki na ko sona kutana nzoka to bunda atika no possible de pozaka papa na ye donc na ko lo babo nzoka côté pe bana point si baba on a yebisa mamolo bana parke makana zaki te mais o le baki mabe makasi donc ezaki to côté eza famille soki pe ka babi obala bato ke défendre pe ka za ka batata mo sino ba nzoka donc toti ke lo pour nga point si baba so mambo eleki bimata mboko ke fa pasa musika pour ba bibisa carrière abima mboko esto sunga e ko aider premier moment o muto zo azati mutu o ko pasa point sa zate wa live bilai so Raf Ngindu félicitations pour la promotion ça la rapport à artiste que Dieu te bénisse. À connaît pas demander, il n'y a rien en face. Suivez Congo Promo TV avec le PDG Raf Ngindu. Nanenga mabete Congo Promo Raf Ngindu. Boga, en tout cas, félicitations, merci Sito Oumela. Raf Ngindu, le présentateur la force créative Congo Promo. Borotos à la force militaire na Congo Promo. Et faites comme moi, allez voir Congo Promo, tv5.com. Donc au nom de Jésus-Christ, nous bénissons le Congo Promo. Avec Raf Ngindu, Congo Promo ne tombera jamais. Nicolo Congo Promo ndé. Ouais, balobi Raf Ngindu. Congo Promo toujours, grande puissance. Come on. Congo Promo qui t'orcose net na film. Congo Promo babunda na nango. Raf Ngindu. Congo Promo. What a plus, what a boss là. Congo Promo deux fois avec le boss Raf Ngindu. Une of les jeunes leaders de la artiste na yo. Congo Promo pour la promotion de toute la culture congolaise. Congo Promo deux fois Bolandaka Congo Promo pour Ezolo ma vérité. Et avec Congo Promo, it's not the same. C'est pas pareil. Raf Ngindu. Check. Bonjour, bonsoir, ça dépend de l'heure à laquelle vous nous suivez sur 3w.congopromo TV. Je suis mon boss Raf Ngindu. Je suis de celle qui aime la meilleure de la presse. Bienvenue sur votre émission Police des Stars. Un grand merci pour la grande maison pour sur des vies. Merci. Un grand merci à nos abonnés fidèles. Congo Promo TV. Appelle Nabino en tout cas na yamba kiango na yoka ki ba remarque Nabino. Torobon sa place mabe ezali. Lelo nazana mamumuluba nazana mamuluba par rapport à l'actualité business to yebezo circuler na internet to make un peu comme ça analyse na ye. Mon caméraman Moïse a soko funga déjà caméra pour na recevoir mam bonjour. Bonjour Exaucé. Bien par la grâce de Dieu ma grippe. Mais ça va. Ta radio benga na robo yate. Oza chaîne to banon kala Congo Promo donc au chaîne biso kala vraiment. Et en gros, ça te repose en beauté. Ma fille qui te fout dans ma vie de moi-même. Mon partenaire en vie, ma vie qui te fout pour pas des Schengen. 5 étoiles, yanga sur. Pas s'abonner, parce que maman va ça la patron à Aigle TV. Et pas mon maman d'Orcas, c'est pas s'abonner pour maman Badora TV na chaîne Ngamoko. Donc, baga bien mon ami d'école, il va s'aller déjà Ngamoko pour la côte, ça va émission. Et vous savez bien, ça va être
côté nga ba j'aime ba commentaire et ça nga vraiment bien ba o balinga nga ba vo na nga vraiment ba mulu baskin nga vo donc voilà bokene bo s'abonner kani mamulu ba lobi po ya zara nga benga mama vérité po pena sur eza a aloba a sur eza b aloba b voilà mamulu ba par rapport à l'actualité de circuler l'internet tout le monde a restation ya maniqué malgré tout bozalaka bon terme tena maniqué mais balobaka mutu ata bolobaka te ata bosolaka te mais komona ye oyebaki azalaka envie mona ki azali esalaka mwa bien po internet yango ekendaka bon bobebalanga bozongana na bino mpe lelo tomoni condition bayaki kokangela maniqué ebele basepe te bien ki aza na ye na raison te mamulu parlo koloba nini tenga ya oloba boye justice mboka na biso toyebaka bakande tokangelaka bato toyebi ka oyo bakangeli manike eza ka ya crime te eya ka ya vols des audio keya ndenge atetaki na ndenge asala émission pour mama Cindy Lekia honorable l'état na biso vraiment nayebi te soki ata bapesaka mwasi valeur ndeni mpona manike te manike biso oyebika afinga ndenge anga mpona leka na finge mpo ayebta banda ofinganga aza mama nakolinga teke bosali mama nanga mpe mpo aza mama bana bako bajonata da bamamasa nanga baprince donc nakoloba bo leta na biso vraiment s'il vous plaît oui asalaki mabe biso tomoni ke manike asalaki eloko oyo ezali bien te ke kokota na kati ya bavupwipuva mutu donc eza na bamama ebele biso babengi biso biso tobota te soki manike afingi siniti afingi biso bamama oyo tosalini tobota te donc mutu apesaka bana eza nzambe so nakoloba na leta na biso manike aza criminel te ane moyibi te eza kaka bainjio eleka na tele kozwa ye kohumilie ye bongo akeke songo babika baswama na mutu ambongo te donc aza mwasi bopesa na droit de la femme yango ekenda wapi droit de la femme eza te mpo nanga na moni yango te aza mwasi bokanga lokwa bokanga mobali mpo na miti ama ekanga akima na ye te so osimba ya mnoka ye na maboko kota ya malemba nga asani akota ke bozwa botindike botie kaka botie kaka sikoyo alexi mpe kaka yango bakangi nga so botie ninu mpe ye te engesani a mwasi anga akima na ye te mibali bozala mona bosko bozwa ye kwa te ata babi kosali réputation moto yango donc po asali asimbaki me te nga na sepe na otakanga motu bongo te aza mabene aza mayakaki nde bakanga motu bongo te ozwa motu bokanga bolende ya bete bokanga motu yango na sante nani yango aza nango vraiment sante ni manika aza nango na biso oleka yango mpo nga nde ya bete na pesanga na nga mbila mpo oya bo 10 tokependa wana kotyanga menote kaka boye na santa manike na osala yango te mpo akota na malembe ya koti donc bolese nanu neti na ndenge abeta aza motu mpe ya média bolese ngai na tant que mwasi bi un jour mpe kokolela nga leta ya biso donc nayeba nakoloba boye ata leta yebaka nango mama youtube te mpo mama youtube akangela na bango yango te so ezali mambo eleka na rtg ya wasi tokokomprendre yeke bakokangela yango ya mambo ya internet esuka na internet donc eza oyo balezaki mama Cindy honorable toyebi ke eza mpasi ndenge atraitaki yo mpo na ngai mpena au nom de l'amour au nom de Dieu naosengaka kolimbisa mpo parce que aza na bana atalaka bana ampesi bakoko donc ye est-ce que mamu ebele omaniki afinga kutu Cindy stérile bona bo est-ce que ezalika likambo oyo nde komi mamaniki vraiment à prison te ezali kambo ya komeme ya prison te ezali kambo faye bateya ata 2 jours mo na parquet avandi maintenant ke bakomisa ebongo eza mpe soki mpe Cindy asalaki yango te ezali mpe bajournaliste ebele mpe banga bamanike kuta finga bonga makasi bakangisa ye te bonga so na fingi ekoma eko habitude ekoma komesana mpo na ndenge mabe te eza na leta congolaise na biso oyo nde biso na mboka oyo batraitaka bayebi valeur ya musicien te bayebi valeur ya comédien te na biso na bangolo na baboka to voyage osenti ke nga na 16 bloqué to sous peut-être broisa niveau bayambaka biso senti ke kombomo na ba grand star mais mbo so atetaka biso bongo te kota maniki akene baerreur ebele nde tinga mpona na secret ndenge alo kebisa na kofi kofi aza na légende totonga no bo vi aza ne mutu adeli pesa mpona mwana na ye te soko okebisa mpona mwana fo badiri nini okoyeba na mutu toke tozonga maniki ambula mwana kofi te ambula mwana kwada te sikoyo okebisa kofi mpo kofi tabenga mpe mwana toke mpe na juleso kofi abengisa babe te babe mo akendaki kuna sikoyo nga na moyo na mabe kotwana eza baerreur balide mpe bino mo mpe biloko boye te ya bino mpo basima mpe
bon peut ça rabat de sous la confiance donc manike donc c'est un béni va pesa qui ba pense ba bien confiance te qui a koyamba e ba bon ba boye na bon koyamba na ndona bon ko fa ça qui clair nzo va pas expliquer qui ko fa bino koyamba e te parce que maman na yeso na yambia amona nga vidéo nanga maman bon wa osani ni aolikate afinga on est selon nzo ndeka ko expliquer qui na batu bazaki na bon ba lobi ke nzo ra okotela na yaka ka kofia olobaninga maba manike nzo na manike to ke to songa nzo manike bayebani bayebani yo sa aventure te na limite kie nzo na zawana ko linga alivre manike na mabe ke bakanga e basale bo so nzo peut-être bimisi ba voice wana po elekaki mais zalaki ko swana bango mibale yango ba tunsu ba oloba na makambo nde bakangi manike fe bakanga pe nzora po muto ayaki na ba voice na zaki nzora za ko swana ya belle sœur na bon sona wa bon nzora entre bango na bango kuna mais finga internet finga nzora wa do kuta bete finga nzora finga ndo finga gae eleka nango sko mamu ya Cindy na Kofi na fali osani na mamu ya bomba osani mais selon manike nzora binisa kango po azoluka po te pa Kofi nzora mona e malamu poto nzora za da isa me poto so ko fa me poto to so récompenser po nzora bunda pe Kofi bandakala donc to ba boye eza ngo pe ka raison te makambo tie comme ya bakanda boye totala non to ke to zonga tie comme ke Cindy comme kangisa batu e comme pe makambo susu ko bima po ba Didi son kuna na papa ne pe bena bika e blanc mo so e mata tu mafuta pona nga manike to Cindy a ko répondre yo mutamaye la sarani maniko tanga o ba français kitoko mo abo a vida pa no mo mi betaka yaye mo za ntelo ongo sani Cindy lo ba te ko yo kasi batu ba ko sa biso finga ya ndo mo na répondre bangi yo pe le kasa ba tiono erreur na minute fa kuta le kata na butwa na te ma Cindy so mo na shoka ki osani ni limbisanga mais yo yesu na bouton na mutu makasi batinde ba pousser yo bakangi e mon kasali na video na lobby abanda ko senga déjà quadra ba pardon te po mo leki de ni na pas selon pas propos teni na yeke ya lobela ki na Cindy ya to ke Cindy mo na musique to bi ya kani ya Cindy wana fali na musique to bi zana ya fali pourquoi to bi ke petit fali ba ba to so bazali to bi ke we so na musique zana ni we wana ka Kofi on kraye ba Kofi Braza baza donc tant on le ba faut opposer ça bien na ba Kofi a Braza obe mo poni sanga de kuta tabo mademu ki wakanga ngete po ba na Kofi ta na Kofi ina ko biso moto yemena maison mère on comprend c'est ça donc manikie moto ga chef futa na ngote bon kala na terrain ça na été to zonga suko yo moko na batu yamba baza di banda yo moza ya nga kana ta petit na prison wana bilong na mona ya to tika ba fanti to o finga mutu zata ya mo limite te kokota fo manike nga kututa moyo na yo kana obo siko manike kuna te eza kitoko te moi si pe ko kanga eza pe mabe donc manike pour ma fois bakanga eza pas émotion ngo parce que ba vidéo manike ta ba okanga manike atiki suka atiki su matière oh atiki su matière selon de baoloba azana mutu azana simana mutu azana simana te ye mo manike na muna ke ya koloba na mama ya ko tindete te batika mutu azana simana te manike mo za consciente abike na sala kango na sala na mais selon matière atiki te batika mama li yako to mama li yango lipa mikata to tanga kombo na ye vraiment ngapo na ngai yo no sécurité mais akole ka ba deli wana te tuko sa TikTok no za normal o sa na moment oyo moto zopela na mito moto pena eza ko pela ya mal so mais to yo sa bongo kuna pesa nini eti na muto kangisa kaka po parce to deli mais o sa deli ne to so mwana ye mais maïta mafuta bat bon on ba comprendre maïta mafuta c'est que ça quoi bon c'est que faut pas quand bon na lukuta bete sinda tambola te mais sinto mona na parquet o mo de no mo za kati na mabeza mo za makasi za mabeza wana et là toza manika obima donc ça me rend ba libérer pour asa moi ça maman bana ba bakenda kasi comment on appelle moi na ya moi si anana bambeli ko luka vienzora la ndakuna franchement eza émotion
que maman nazarana maman n'atangisaka ye que mère akokubaka akei soit pour nanga il fallait pas moi na kutu akele panjora il fallait obenga ta maman na tante no na téléphone ata ba voice ça nango tante bakoki koyoka ata mususu yo soko sengelinga osengi pardon pa maman Cindy tobi que maman sali mabe moi déjà to koyo na mbele comme na ideni ya ba ko sola na tante na ye déjà ide mabe soko soki na mbele ya solo bongo pe na habité sur un montage so za pena ba ki na mbele franchement à solté anga bo manani to le pas on a nzoka bato avanda na mona abangete bana biso to bota on babaka to bota bana to bota mutema te mona tio koma lelo mana mbeli c'est que on a ni pas bato patata na yo obangi te ke asakana bato ba miba bazara wana obangi no to ye bongo nzoka ngata so lele pongi yo ngoza ba si ozu mbela pe continue nzoka ala mukate ta o ngomo ka risque mort pour rien bana biso donc bala bota mutema te mais faut to edika bango azana na kisa azana muke akoza ba 14 to pesa monana ana muke mobala o peti nanga mona mobala o bo pamba yekutanga kana kunanga achi ba kutati nembeli bongo ngai mobali so la sa pongo na osani peti nanga ba kaka venzora famille tikala ka famille atoto mati toke tozongi ata bobomani bosali boye bozaka famille elo ata point si beba lobi kenako so nakutana nzoka to obunda atika no possible te pozaka papa na ye donc nako loba boye nzoka kote pe bana point baba on a yebisa mamolo bana parke makana zaki te mais o loba ki mabe makasi donc eza kitoko te eza famille soki pe ka babi obala bato ke défendre pe ka za ka batata mwasi no ba nzoka donc toti ke lo pour nga point si baba so mambo eleki bimata mboko ke fa pesa musika pour ba bebisa carrière abima mboko esunga eko ede premier to moment o muto zo azati mutu o ko sa point sa zate wallahi bilahi ko pona comportement maman na ina tante na etonde pona comportement ni ya maman na finga ka batu nyoso mukili na ndema ni ka fingi afingi ni ba bébé man ka finga mnezo to imagine ngana za ngane beto lia ngane to seka so mo mère so na ekuna sa na émission mais pas vers le gars va finga donc ezan ndenge na mais ozama yele na habité ta musu ko tanga mine comme ça dedans sur liboma peut-être man ke mo mutune azan sur réseau kebo apo moi ce ko amiye ba mama sa la tête est-ce que ba nga te mal kwa kizengi mo te ko ba owa biloko ete ya soko bibi mama soko ni munoko te o moneze Cindy barabi eza kutu na bavosi ya mabeso bimi songo awa manike wana kutu silim da kangi seza muke a touché kuna ba point ebele ya makasi ah bon oui manike nzoka ayoka mbatu venzo ko bimisa voix sa teza zo DS eleki ta ka ba corriger manike Cindy ki limbisa vraiment mama et moi ça le bosso te ba finga bota raté za yo et après moi ça le bosso te ba kosa ke mo bana lala ye eza ngo pe yote et ko ba mususo yebite ko ngamba lala mamulu bana na yebi na yete na bimela nga yete tabanga na nga pesta na danger fakal ba ko mulanga c'est ça donc le baka kala mais ba bi que fini le fois ça monter mnene ki star et kendra bongo star ba finga ka kaka ko fali mo utala na ngote te sinda za moi si fala za mobile so ba vo warrior baza pa ba vo warrior fali balinga fali artiste manika poser pas fali poupa et ko créer pe problème nana ouais a mobile ne seke bobima ka seke pe lelo bozala ka bosola ka de nzoka elo mususu eleza kokoko lo banongo na lo bakatika pe ozo manike ozo tsheba to benga ba nani to be mbono manike pardon moko za respect à musicien franchement ta dana bete to ke to zonga to ke ganga men to ke to zonga na Nigeria babi misaka ba star na bango baza ba millionnaire star na biso somi mutuka kitoko star na biso côté nombre de nini ba boy o biso moko so Congo to bi misaka ni ba mise buzoba ta mama o yo mo réputation ba o mo ke to za ba sa ba musicien soki ambalo yo bon ma elle était et la musono wa mususu bon ma nela ka ngata mboko ba Davido
Mais franchement, pourquoi on a dit 1 million? Ah, continuez 1 million. Au moins, vous avez voté. Ouais. Au moins, été. Oh, vous aurez, écoute, allez, qui est Kuna. Écoute, t'aurais qui est Kuna. Moi, je vais voir quand la bouzoba. Mais pas bien, pas ma maman changé. Maman changé. Pas quand ne banaye kana mo le changer na mboka na soka courant. Coué qui est souci. Donc, maman se doit syndical changer. Au contraire, Baxima. Oh, pas mes baby. Biso bongo se biso. Ba papa coué qui était. Toza ki toko mikolo. Manike yeba ko respecter ba oyo. Yeah. Ngala zina mukana $100. Ça y a dépense 3 jours 4 jours c'est né. Et si 3 jours t'es 4 jours c'est né. Sinda la mukana bon moi mukana est bon. À part non bon bon moi on a compte ça va combien. Mais ma peut Cindy on dirait c'est peli na miniature quelle na miniature comme ça ba bon pour toi mais c'est base. Bon c'est ni bon mutamdulia msana utia patina kosi. Tant mutuya ala sambo po msana mtekotele mbongo wana. Boso misa fait cliente bila flaka ba misa mitukati ko fiba ka ba misa mituka so ba alinga ba misa na sinite sili pa chanter sur le bango donc to neti ngai na ko condamner na kaka ba misa na biso confesse na mutu no surtout même ni kaza bona na bete alongo da quartier la tête alongo da pourquoi wata ko mega ko surtout pour ba dire ne suba voice na yo ki on se bime pas mis de talent donc nous sommes bien héritiers ça li papa. Donc, man, on a respect à Batouté. On a respect vraiment à Batouté. Dès que on a pour hériter dans la vérité, man, qui peut même hériter. Donc, Wata, mon est surtout après ça confesse. Wata, il est au bon moment, on a eu Goga, on a une caméra. Mon est surtout à m'avoir un peu de naoté. Mon tout, à m'avoir un peu de naoté. Pour yo beta, Wata linga bat makase. Bana wenge, Wata linga makase batalinga rete. Pour azanera azandenge richa aswana batakabila batu yande na mesane ko so alobi na ye donc kasa elo mona mutema ya mutu akangela mutu keto moza ngoto mabele bakangela keto lesi bamanike ko makambo fo balunga na wata na biso non balunga pe hérité abimisa manike non intérêt ni pour za mambu ya quartier latin bon za mambu ya bana kofi baba uta pa kofi ve point vene so baba bana po kufa man ki ka wala ko monovi bon mais ba mera makila peut-être ba mera makila to lo bango ponga jamu ba ku fana kanata boku ya na ina on ba msuse jamais ici matin et si mais mobile ne papa ba na c'est papa mon papa ba te pour man que d'abord ton ba msuse bon nani apparemment ana pas moi ya babiate na habité bobenga kisinjora akolo sabi sota msusu mais kisinjora peut moni peut-être ça babia leki alobi bangono kisinjora bazana bandeko kuno ya match long bakuzuna musika ah lokuta wafo babenga bibi secret ya bibi yo yebisa biso oh mama lokuta ya lowa mama ya wangala yo ngai yana leki wa botu aboti to bakusia musika ndeni boti avanti wana oh c'est leki ka lo to senga to senga ka sindi leki afungwa mutema mama limi samba nikabima c'est tout on to bateka te pona mi to manika ndaza ba pigisha ko akoma nikaba me cigarette makasi kuna ba meme expande mais to mona sara to la gene hotel ka sara finga te la pour me sara mutema bete to la mutema bete nga avana to la trop ala sikara bolamu maga bato ma takesa opposer internet bat bobo mais ala sikara bolamu ngala ebito la lera pena bato aller en abattu donc ça va te merci pour na part no sali biso lo bakaka boye manike a changer kaka et ça ya peut bien et ce pas tellement na Jonathan mon nene maman le TV on se dit que bana bagage territoire mais maman poser na maman perdre ka maman glissera na ye ve kofi ve rambo ve pena tête ve na bi comme kolo ça attention haute va ça na kota beto meka a glisser mama au pagate ve mi ko mekate ve azala kanda makasi donc muto ko linga jamais mambu ya foyer ko matina bana yeti ba si fait ça bongo ve adora Didi Stone na yo si mwana na ye mo asa ke nini akumotemi la papa na pour la populi ya bolunga papa na mama mwana ko temi na pe mama papa na ye mais ba façon mwana biso so me papa na ye te toza ba bantu
eloko azobosa France ebota ete mutabota ye Kofi France ebota ete mutabota ye Kofi na alia atoza ministère atoza 1 million de formations atoza soki nini yebaka papa abimaka papa nao papa soka ndoki jamais babimisaka papa jamais balivra papa makambo oyo eyepesaka fe kambo kanda mamukutu asinya manike wana eza bakambo oso komi ka vie privé ya Kofi nde mutu soki ekomi nini na miso ya bato ke ve kambo mono asala na clip wana kamala Didi Stone vera mabo bima na ye donc biloko sisko ba voice muto senge featuring vera mabo mi osenga ba bima pa pese makambu eza ko problème te un musicien a pe mobali mobaza na do ba 1000 basi ata to moni mona biso za Nigeria ko beza na bosa ko mona Regina akacha femme pa mobali amwa mke ku papa na obote mobali atondo kana yete mobaza ka mobali ata bike te mutu so encouragé makambo oyo ke te mère ali aza na raison ata bopesi mère ali asa 1000 raison so tozongi kaka tozonga ata na bible baba mobali azaka ani mobali azaka ndenge mobali po na bible koma mobali akobala nde basi combien ata 10 ata 5 biso ko papa lekela biso babali basi combien mais respecter okoza première femme deuxième troisième oui maman koutu maman lego nani respecter au sein nini okuti donc ba ambesi on va ba maman faut sangisa pe bana ba ba oh moi yo biso ba ba papa leki na biso bango to bike oh moi ya makulu oh mama leki oh ba sangala bango soto bo ba azana mi do ba ba c'est que la courage mi bali mais eza oh ko mama eze yebani oh mo ba ko même mo selo ba ko makuna mwana comprendre et da mi bem su baba lakini mabe bem so bi ena sala ngo pona bese mo sato bona pona salebo mo baza neka mo bali mo baza ba mo baza aneka bébé donc mambo ya famille ya bato jamais ata za star to mo makama Michael Jackson na Steve non non bese mo Michael Jackson na télé pourquoi ka biso bisane soka na télé c'est pas bien ko fela to za ka boya aza mutu nzoto ko lemba asa suma mbote tant ozanga moi kona biso kwa Kofi Olomide nde mukilo to comprendre ma mususu nga uti wenge na sola avec un beau star na biso Congo a star na biso jamais teka et après maintenant les années mo pe to beba na ma danser ça Kofi wanati ba États-Unis to beba na ki mais pour kende ki na orchestre na biso soit que na orchestre na ko mblekata na mami de sa colline comme na me pose à kata musique et d'ailleurs je mo beta na musique tu vois je mo beta oui jamais comprends tout a tekie pour nga za wenga côté ya Kofi te Kofi aza to le vie privée ya batu ya Kofi na famille na eba otalango tout a minute de distance tout a boy franchement là to kene wa Didi Stone ko kasa teke ba beto mabo mama lia ba beto mabo te verambo benda ba petit wa papa gangela bana gangela lia tato moi pe divorce ngo petit bozaka na bolingo mage ozana mbeba mage pe mère ozana mbeba mambo mtu fa kata osaka mo joza ka ve mo Kofi na te sona bato o ba mona lobi mabe o komika o ba mona lobi bien ba komika c'est bon. Voilà, maman, mission na biso c'est le mot de la fin na yo. Mot de la fin exactement na Kofi na ngai te. Na Kofi na ngai te. Mission lelo. La mission lelo en fin na ngai je m'en fous. Oh, bah oui. Oh, fin je m'en fous na message déjà. Et c'est un message na Kofinga. Oh. Et c'est un message na ba commentaire. Boka na nga so rembe bon moi ba mon appel ke. Ba mo ba mon appel ke. Ouais, maman. Moi faut bien maniki. Te mamu. Ba mon appel ke. Non, ba talinga mamulu ba. O moni na lobi bien doko. Ko matelenga bien o mo pe na laisser bango donc bo sana ka de bo sala kaka. Et ça na so pe lo te jamais na o nga poso na nga. Ko ko ma yo donc yo po lo jamais nga pe. Ko ko manga pe ka donc merci à falinga mamulu ba. O za posa numéro na nga koti kaka na la patron na Aigle TV. A rejoindre numéro ya mamulu merci.
D'accord, mission na biso c'est tozali bongo na mamulu bakani mse bino ya zara pembe ya zara vérité boki nenga sololi donc émission soki ebeti bato ebele mabaku bolimbisa bolimbisa monoko ebetaka toujours baku bo bosanti bosabone massivement na chaîne na bino Congo Promo TV po bi awa nde place makambo ezali nde place ndopesa na bino bilengi na bino tokobanda olanda baactualité po eza émission police de star tokolanda bino na bastar na bino ata aza wapi tokokende tokokanga ye tokosala na ye analyse tokosala na émission kaka ndenge bokolinga. Un grand merci à Batounia sur la soutenir derrière la caméra. Je vois Moïse, mon caméraman Moïse, ne bon mon anga bimarel lengi bon 5 sur 5 mandat pour nous grâce na ye. Pe bon s'abonner massivement à la minute kutani prochainement. Oh, j'avais entendu et j'ai vu. Félicitations à Congo Promo TV.